Capage TV. Capage TV. Tuko kati ya nabibo e mateya ebeba te lelo. Tuko kati. Na lobi ko baby mama oki biloko na zolo beza très puissant. Na toyoka. Ko baby selanga mateya te. Tuko kati. Mama Capage na émission lelo na go beta ye na misu na yo. Lobana lelo kwa na ya lobi. To contrôler mot par mot pour te évoluer. Oh, c'est très important. Enye kongufu. Dala ba quartier nino bino boko le la bana. Kata gani enye unataka kuguishia mtoto. Yango c'est très important. Enye iko ya muhimu. Ngalia makata gani enye unataka kuguishia mtoto. Quartier, ba quartier. Oyo koko boko le la mwana. Ngalia makata gani yenye unataka kuguishia mtoto. Bona Swahili ya wapi? Ya bora. Swahili ya partout. Ya partout. Ya partout. Swahili wana ya wapi? Bora. Babi zaka na babi kati ya Swahili. Ya bora. Bora ndaza na babetizi makasi hein? On dirait. Bora. Est-ce que tuko semea mabetizo ou bien tuko kati ya Musa kazi yenye tuko tunafanya? Kitu yenye eko ya lazima na quartier uangalie makata yenye unatafuta guishia yako mtoto. Azara pendo. Quartier oko boko le la mwana. Kata yenye utaguishia yako mtoto. Ba quartier. Makata. Mwana kokolela na ba quartier ya Gombe. Makata ya Gombe nye mtoto ataguia kwayo. Surtout kokola ya mabe mwana kokolela na ba quartier ya Kingasani. Sasa kugua mubaya mtoto atagua kumakata ya Kingasani. Ba quartier ya Kitambo. Kumakata ya Kitambo. Ezo salon ndengeni. Tuko tuarudilia tu. Surtout plus pire koboko la mwana na ngaba te. Na ba quartier wana. Enye kongufu shiguishe mutu kumakartier ya kumakata ya ngaba. Mwana alia atonda avana na quartier ya malamu. Mutoto akule asibe aikale kumakata ya bien. Mélange. C'est mieux au tchangoga quartier. Poto lo bate. Quartier batu bengine batasikia batu banazoea makata ya bien. Salela kabana na yo. Wenze ya bien balia batonda pecha bango na ba quartier ya bien. Mama, wafaishi yake watoto yako masoko ya bien juba kule basibe baikale pe kumakata ya bien. Mélange. Kata mateo mama. Mama afaishie watoto yake masoko ya bien bakule basibe juba lale kumakata ya bien. Awaikalishe kumakata ya bien juu wapate edikasyon ya muzuli. Wona quartier kobebisa bana te boy. Toye toloba pona bana mais biso mongo sito bani kobebisa isusu bana. Est-ce que baka Goma pena bayebi makambo ozoloba? Goma na Bukavu penza. Mama sala wenze bana balia batonda afanisa mwana na ba quartier bien. Tope na ekolo na ya bien. Mama afanye masoko batoto bakule basibe abekalishe kumakata ya bien juu kupata edikasyon ya muzuli. Kati ya mahubiri tuendelee na mahubiri. Ndeko na ngayo za bêtiser makasi Est-ce que tuko sema bêtise hapo bien tuko kati ya mahubiri. Tika lolo kwana. Kolinga te likamonga na sepe na ngoto to continuer sisu kwa mabiri. Kweto mahubiri nini? Tuendelee kati ya mahubiri. Tuendelee kati ya mahubiri nini? Eloko yo lobe sana nzela te tuendelee kati ya mahubiri. Est-ce que kuko kitu ya mahubiri okwendela ngondeni? Dadi chala. Batu bakomo nkasangana komo ya vendre la bêtise alikona bino. Est-ce que tuko sema bêtise ou bien tuko musta? Oh boni weko. Famille éduquée mwana bien te. Jamaa haikumuonesha mtoto vizuri. Famille pesa mieux placé ko bebisa éducation ya mwana. Iko pe mieux placé kwa kumpatia mtoto éducation. Ekuti ba parole afinga mingi. Inakuta wazazi wenye wanatukana sana. Ekuti ba para bempoli. Wazazi wenye iko wako sadaka. Papa na mama ko swana ko bunda ko finga na ba bêtise. Baba na mama banasemaka maneno. Loba na kosi papa. Sema mimi na longo. Mutu alibandi. We mutu akichwa. Papa libumu loba na kosi. Baba watumbu sema. Finga ka mama na miso bana te. Autukanake mama mbele ya batoto.
Mama. Ofinga papa na misu ya bana te. Au mujibi yake baba mbele ya watoto. Poazwa mukanda na nzela na yo. Jua pataka barua munjia yako. Kabunda na misu ya bana. Ya Gabi na bane kotala soki na baliye. Ya Gabi nilikuwa naangalia kama na muoa. Soki mutatumbolinga akoswa na kitoko. Kama mtu ananichokoza atagombana très bien. Wana kalito na bane kolingela ye. Iko fasonya nilikuwa nampendea ya Gabi. Ya Mado na bane kosepela soki azodenda. Ya Mado nilikuwa furahia ne kama eko anatembea. Tata pambola ya Mado. Mungu amubariki ya Mado. Adendaka kitoko. Anatembeaka vizuri. Ya Mado. Ya Mado. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Oyo ezali mpona teint métissé. Neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso mpe kitoko. Ba oyo balingaka monoko na bango koma na mwa rose bokomi kosisa mpe biso mpona kobebisa monoko te. Rude Beauté ayebi biso oyo. Toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso te ba biso ta pembe avant batalo na le bano ta biso na misa donc zéro kento o mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pa kona mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosela Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala aonanga bomoi eza bakento eza te banoir eza te misato nanga ya mosolo Nikolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12T, Oeza 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Loti, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Dans le cieux, les anges t'adoraient Yahweh, les anges t'acclamaient Yahweh.
Ngayembeli masia akumama oh ngapamboli onzambe akumama ngayembeli masia akumama onzambe na bomori papa na ngokosite mama ye yawe kumama oh kumama ye yawe kumama Tokomata, una na lolai, Tokobina, Rangona Yesue, Azali Malamue, Oinanga na lona yona banzela nanga, Yosanza mboza boboi. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango ese yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posao. Ana oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Toye lisusu toye lisusu tour on a moi nelaka. Toujours moi nelaka. Moi nelaka, HPR de merci. Na ozela ono matela ngo pepo pour fona zarabo. Fona kenon rabo na ebité ce qui m'a solo les andengeni na baki ya noir blanc. Na kenon bongo merci en tout cas pour le soutien na yo. On a besoin ola tselanga malika manya petite sœur nanga ou aya rapé au chapoa awa na sira après mission. Il faut appeler moi banela moi nelaka moi ça allait bien. Merci en tout cas na onus balandara biso. Ma beka ndena zo mona tozo sepela. Bemi ba page na kota na ba page na koma na lo kwa neni e pa vient na kisa lo sakweno ba page ba kota ngana na bandaku na bino tozo sala musala makasi oyebi ko za na page na yo oyebi ko za na chaîne na yo oyebi ko za na eloko no songolo pakala fil soki réseau sans fil soki nini bozali wala bozora ba image na biso o wana mususu soki agence soki ya nini oyo ansa abomé na ke moto wana ba bisi moza boss makasi comme on est na agence de voyage wana so nini wana na bossa ni kombo vraiment tam bon soki ngaku duko na besoin rémunération na binoté mais ba inviter nanga bozo yiba ba œuvre de l'esprit ya ba boko pamba maté boko pamba makate soki bozo yiba soki biso tozo murmurer atozo zwana ba vie po mtu so asala kana musala mazaka wana pona kondo de mamnanga boyebi te ndenge ni to sala rapo ba vidéo et comme na ba YouTube s'il vous plaît muto ba permettant ezaka gars congolais garçon wifi quoi senganga maman Kapash na ko zo par respect de ces garçons wifi zwaka mais le reste même pas que bozana na ba page na bino bot ngai bozo na bino biloko ba c'est pas ngai na ngaka muta senga
ke mama Kapache moni pona bokozo botondi si ba pib mais lité akanda ata maya zaka na muti bobanda makambo wana kala tozolo bonje tolo batenza opinion bino wana pena na ebisi bino soki vena ba œuvre d'esprit ba monteur na biso baza lité akanda uta musika et puis to bosanga bobenga mukongo bobenga muswahili to rénumération bango rénumération ezali to pesa ka mwa mukie oyo ezalaka po bato bazotika bafamille nabo bazokosala bemission mpo bino bozodestresse biso te jo mystique na ese to bato mosusu baza na congo abana besoin kotindelaka mpe lite ya kanda bambongo na bampesa ntana osala bapib na bino me otyelinga numero epuis na opesa numero na nga oyo ya deuxième compte otyelinga wana po bato mosusu baza mama Kapache tolinga totindela me moye tobenga wa eza te soki otye numero wana towanda kotindela dadi jo mystique landela eloko wana kozala contre molema te tia numéro na émission et que na ko partager na ba chaîne ezala na numéro wana et ça la biso vraiment bien babi pe libanga ko tra na Play Store au télécharger libanga eza wana so lingoti na mois 10 mois 20 et kokoma tozo na muswahili awa na dadi merci na Eric Mwamba travers babi famille na nga nyonso ke va na Canada Eric abi États-Unis biso tokokende kalate famille nyonso nazo bongisa pe jo mystique so pa atambo kana ba norme na tindi États-Unis ake koluka vikuna et pas Eric Mwamba po ye jo ke kotonde susu jo kuna nyango États-Unis catch américain nda ok sala famille a big show bandego Eric Mwamba cybercafé agence à boss tala na fungula papier on a visa tellement na yebi que j'en suis on a trikanga ya niveau pesa 2000 pesa 1000 bokosa ka Eric Mwamba nzambe jasa ngaka bomanga likamba vo nzambe alonga te tanga na bane ko logo ne ko ndima te na keke récupérer pour la visa ya zo anga mwana mutete tala na prier te wana kota kama kambi kota te soko moni na koti na likambo wana c'est bon na kota ina initiative plus papa tika boy ya makali na secrétaire kuna ya sim to chaka makombo wa ya ndo saka liste kati kombo na okati kombo na ngaya bazobenga ngate mikolo seko kati nazongisa lo sambo on pas prier to sala papa na koti ki visa na ngai na Schengen nzamba lola na pekisi tala Eric ozo sambelela ni sambelo kota lolo ozo sambeli ekoki to sambela pona bokonzi ya likolo pona visa to pesa charge na Eric Mwamba boss te a mystique boss et puis sans vantar tika tika na Eric azo selinga na mbongo na nga ya visa oh ni abi so pesa nini yo pesa ka passeport na meza na batu musupu apeso visa fwa mona nzoto na mata punda prière sale malaba forme nyonso okomata to mama zi visa sa kumata punda okomata to banyokoli bana baso ki boss Eric ebele bila zwa pe visa mwa kena muna sida okano lobi nazo fungula chasser wana bapesa wana bakota nini pour que de bombarder na bi donc ozokende na mi Eric Mwamba naza en pleine émission mamadi on vanter Malika Okapi mais Malika manya na kokende za na Congo eza na ngonga na ngo leki na nga Malika leki na nga Rastemo leki na nga Moura nazokende tika yo ok tika nga yo faut que na kozala no journée mobimba tika boy tango ningo mata okana ngo na ndeni mbote kaka te oningo kende. Merci en tout cas à votre soirée à l'Afrique du Sud. Tozo ya Eric Mwamba a déboulonné au Capi. Déboulonné. Yango botika koluba na bato batumsu ba voyage kat. Et c'est le côté d'Eric Mwamba. États-Unis nazoya, Canada nazoya, Paris nazoya. Partenaire à Cyr. Tala. Et ça surtout aux lobo OK. Aza lokola kasi boutique. Ibango bi bane ndenge moko. Aza lokola mwane laka. Musala na eze lamba. Fwa peso pena o santi ke aza mwane laka. Azalo wa Oredezo flat hotel Oredezo na le mingi ten Oredezo na flat yo to sali na pibolete na le mingi ten le kambala moko na moko na
Yebso Redezo Baksa. Redezo. Tata Pambola yo. Na ya kina mona kimeno na moni mingi te. Des fois tu as ta catch, aux a raison. Yo yebingai. Des fois tu as ta catch. Te ngamo na côté, des fois tu le catch. Nzama Pambola paperi ki mwamba. Te Eric Mwamba ça. Donner na sa boto na sim passeport, na moni déjà le quoi la commune na deuxième passeport. Na lo ba mingi te. Eric Mwamba bika page. Na simbo na liboko. Ti na za vingtaine na boki wana. A simbo li so azongi na yo. Oh. Toi, tu as fait cette mission, hein? Et comme émission de to pesa mbote. Mbote. Dadi, on soyez. To pesi bino mbote, hein? Tunawasalimu nyinyi wote. To ye pamba te. Atukuku ya bule. To bema ba umbu na bino. Tulishaka toka wafanya kazi yenu. To koma bazoba na bino. Tuko tuba kumbafu yenu. Tangu nyonso. Wakati yote. Mabota toko yapo na bino. Majamaa tunakuyaka juu yenu. Ya wenza mbeta tapambo na bino. Baba Mungu wa julu abariki. Munene bate la kate. Ukabambi wa mwili ailindake. Mapangwe bate la kate. Malupango ailindake. Mituke bate la kate. Mamitukali ailindake. Ata kotozwi visa. Ata tunapata visa. Eza po miso esepela. Iko tuju macho ifurahi. Eza po na kofuta nyongwa miso. Iko tuju macho ifurahi. Kasi yango ebate la kate. Ayo ailindake. Mobate leza bobele nzambe. Monya na lindake eko tumu neto pesi bino mbote. Njo tunawasalimu. Merci na confiance. Accent kwa confiance. Na fidélité. Kwa fidélité. Obozo pesa biso tangu nyonso. Enye muko mnatupaishia wakati yote. Vraiment toza toujours ensemble na bino. Vraiment tuko pale tu ensemble na nyie. Tata apambola bino. Mungu awabariki. Ba ebozo fete ba anniversaire. Watu wote wenye iko na fete anniversaire. Tika to souhaiter bino ba joyeux anniversaire. Acha tuwatakiwe kuzaliwa njema. Ba to pe bozana ba matanga. Benye biko pe na bilio. Tika to présenter ba condoléances. Tuna ba présenter ba condoléances. La famille artistique ya ba comédien bana na biso. Ma famille ya ba artiste comédien. Oyo ba kufeli mwana na bango, topeleki tope ya na bango. Benye tunafiwa nduku yetu, dada yetu, mama yetu. Na kombo ya nani? Diane. 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 Malika nga munoko yo. Na kombo ya mwana na bango Diane, Malika limbisanga ileki na ngai. Diane. Yo di papa za muta ba whisky. Utusame baba yako mtumishi kwa mtu ba whisky. Tika na pesa mbuti ko compliquer ngai kana buzoba na yo wana. Yeso kozana senga voyage vanda Kenya. Eric Mwambesa sali musala vanda Kenya. Tuendelee na mahubiri. Tozo kende papa, ngape kozwanga zoba te. Na kokende tina suka. Ndena yango wana, njo sasa vile topesi nzambe merci. Tunampa Mungu sifa. Nzambe mokutanisi, Mungu mkutanishaji, nzambe bolingo, Mungu mapendo pe akutanisi biso. Anatukutanisha tena. Mama Kapashi, merci pour l'invitation. Mama Kapashi, accent kwa kutuitisha. Tata pambola yo. Mungu akubariki. Zamba mona yo. Amen. Mungu akuone. Amema yo musika. Akubebe tena mbali. Achaki ngai pembeni na yo pamba te. Akunitia pembeni yako bule. Kwa yeba kiete. Jua lijua ya kwamba lipamboli na yo na yangai. Baraka yako na yangu ekotambola nzela moko. Itatembea njia moya. Bon voyage mama Kapashi. Safari njema kwenye uko naenda. Mipe na tikali pona kubongisa misalo yo tikelinga awa na sima. Mipe na bakia kutengeneza kazi yote nyona nyachia hapa. Mibale misale kukufa. Kama tunaenda sisi wawili kazi itafariki. Kukengela bano ya mabumi. Nibakie kuchunga watoto wote wa matumbu kubwa kubwa. Babumweleki. Matumbu inapita. Nabate la bango. Ni wachunge. Naba oya mikio tigelinga. Naba ya kidogo unanyachia. Naba oya minene. Naba ya kabambi unanyachia. Usalaka ndenge ni pozwa batu bongo. Ulifaka jeju first election ya vile. Oye bakena musala. Ujue kukazi. Mususu fwa kota na porte na difficulté. Mwengine fwa ingie na makama nguvu kumulanga. Mususu fwa kota lokola nyoka sweet. Mwengine ingie tu sa vile nyoka. Tata pamola yo. Mungu akubariki. Merci. Daddy. Tozo kende bien. Très bien. Rando oyo lokola tulubeli mambo adena vato kota na sujet na biso. Rando oyo bazo menisa. Ya na biso Gabriel pona ba mwanza ya Gabi. Na likambo tali matanga. Yo koki kopesa kimia nini entre ba comédien. Po ba voice oyo bimaki pas de Broya Mado. Bazali ko benda na pena ya Gabi en tout cas saraki eloko moko ya bien te. Okoki koloba nini et puis selon histoire
ya bana basi ndenge tozalaka na amitié likambo ya libala nanga na beteli malika ou bien likambo ya mwana nanga malika likambo ya malika abeteli nga ngai na ke ko détruire relation ya moninga oki ko banini na o nyoso biso toyoki pe tozali komona na matanga ya Diane. Merci beaucoup Mama Kapash. Accent sana Mama Kapash. Nakozanga te koloba likambo pona Diane. Shita kosa kusema neno juu ya Diane. Diane azalaki pe parmi. Diane alikuwa pe parmi bagu na ngai. Bagu yenye mimi nafurahiaka nayo. Parmi ba préféré na ngai. Babito yenye mimi nafurahiaka nayo. Oui. Oui. Gabriel pe aza kitoko. Gabriel pe ko kiana. Oui. Yamado pe azape na kitoko na ye. Oui, Yamado pe ko kiana. Kotala bango nyonso kuangalia wote mutu na zana place na sepela na ye. Mutu kwa mutu niko na fashion yenye nilifurahiaka nayo. Ya Gabi na bane kotala soki na bali ye. Ya Gabi nilikuwa naangalia kama na muoa. Soki mutu atumbolinga akoswa na kitoko. Kama mutu ananichokoza atagombana très bien. Wana kalito na bane kolingela ye. Iko fasonya nilikuwa nampendea ya Gabi. Yamado na bane ko sepela soki azodinda. Yamado nilikuwa furahiaka naye kama eko anatembea. Tata pambola Yamado. Mungu amubariki Yamado. Adendaka kitoko. Anatembeaka vizuri Yamado. Yamado. Soki siko tali mwaso nga na chena ndako. Kama sasa unaangalia mwanamke mwemi na tia kunyumba, otali Diane. Unamwangalia Diane. Diana, ukomona baza ba prepre. Uko naona biko sa ba prepre. Ozomona. Ouais. Makanise zalaki ete na bala Diane. Mawazo ilikuwa ni muoe Diane. Mais Nathalie Diane na masolo ya art ko sone mabe. Mais naangalia gisi tuko shibote kukazi mweta toka vibaya. Kaka misu partout. Njo nilikuwa na sukuma tu macho ufasi yote. Natala nani akokai na Diane na ndenga libana nzila. Nani monyana mfanana kwa inje. Ndena récupérer. Njo nikimuchukua. Mama Kapash. Mama Kapash. Eloko chana mutuna yo. Kitu enye ukamate kukichwa yako. Bomoi. Uzima eza problème. Okay. Iko maneno. Kufa ezalaka problème ite. Kufa iko probleme. Po mutu yesa kufi. Mutu mwenye alisha fariki. Akoswana te. Hata gombana. Akobunda te. Hata pikana. Akoteka te. Hata ujisha. Akolia te. Hata kula. Kimia ekoti na vina ye. Kimia inaingia kumaisha yake. Ata kwa tiki bana. Ata naacha watoto. Ata kwa tiki libota. Ata naacha jamaa. Azali sune eloka kusala. Ana tena maneno ya kufaa. Histoire est ceci. Maisha yake neishia pale. Conseil na kopesa mwana na biso Yamado. Shauri yenye tawapatia dada yetu Yamado. Pona nini obimisi ba voice? Jua nini unatosha ile ba voice? Yenda bimisi Te. Yendo alitosha? Mutabimisa yebani te. Ebimi kaka. Inatoka tu. Ba comédien na ba comédienne. Wafanya kuchekesha batu na wasekesaji banaume na banamuke. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Nazozanga maloba. Nakosa maneno. Pe nazozanga explication. Nakosa na bya kusema. Ndenge nini ya kotea bango. Gisi ya kuwaonesha maneno. Tangu mutu akufaka meme na kati ya ba famille. Wakati mutu anakufaka meme kati ya jamaa. Oto botami. Enge tunazalika. Ba problème ya siki botama. Ba maneno ya mupye nazalikaka. Suso koyoka mobali mutabomisi. Bengine utasikia bwana njoo anawisha. Suso koyoka yene mutabomisi mobali. Bengine yenjo anawisha bwana. Akufi na buzoba na yi. Anakufa mbafu yake. Eloko na koloba. Kitu enye takonesha. Diane azalaki mwana mukete. Diane akukua mtoto kidogo. Azalaki mukolo. Alikwesha komala. Yemo kwa yebi nenga tambusa kivina. Alijua gisi alikuwa anatembeza maisha yake. Tozani lo ya kusala te. Hakuna kitu ya kufaa. Liwato kuta yango. Kifo tulikuta. Peto tika yango. Peto taacha kifo. Muto ya bome Diane. Monya na muwa Diane. Akotika la libanga te. Hata baki eternele. Ya Gabi bate la kimia. Ya Gabi uchunge kimia yako. Ya Mado bate la
la kimia. Yamado linda kimia yako. Parce que embriement nyoso bozo tia. Ile fujo yote nyeko inataka kutoka. Batu bazo subir conséquences za bana ya Diane. Batu bebi ko banaona mateso eko jamaa ya Diane. Watoto ya Diane. Po bangonde bazana kati ya pasi. Jua njo iko na uchungu oekweli bango. Enye na bafiwa. Mama Kapash, rien à dire. Hakuna kitu ya kusema. Soki ezana mwasi ona kalikila makasi za Diane. Kama eko na mwanamke mwani kwa mukalikila kasana eko Diane. Kati ya teatre asali musala na ye anafaa kazi yake na kati ya teatre na kotela peke parmi basi ya kitoko kuangalia pe parmi basika bazuli azana kati alikuwa kati memoko na moko memoja kwa moja. Mama Kapash ezana mutu moko tako kufa eba place liwa na hoteli. Hakuna mutu mwenye anaweza kufa nengo mona kabiso batu tozaboi njono nakagisi shiba na koko bomba likamu na motema naweza kuvichika neno muro kona kubimisa na miso bandeko na ngeza soni jua kukatala kutosha kujama yangu iko tina kokufa ti muda tafariki ngamoko na ebili kamu na mi moja ndio najua maneno yangu mwenye kifo yake ndio anajua kifo yake de gauche à droite muache kusema maneno Diane c'est quoi Diane la muka atoya na infection mususu ndio mwenye atatuletea ukweli kasi loko ezo sepelisa ngai enyekwe na nifurahisha Diane Naya Gabi bazalaki déjà na ba problème kwa déjà na maneno et si basilisa ki yango tango baomi bale bazalaki na ba moyo balitengeneza déjà avant réconciliation officielle et salamaki réconciliation ilifaishika ningenga na sala na papa na ngai gisi mimi nilifana baba yangu mzazi ngisa na ngai nilitengeneza lwangu papa oya botinga naangalia baba mwenye alinizala kama pona ngai mwenye aliteseka juu yangu anaona magumu juu yangu amérité ate ya malamu amérité ata kuona buzuli kasi mais na sima ya kosengana to pe kokende pa na ye kosala beskize nyuma ya kwenda kulomba ile excuse obie pardon nazongi na ndako wakati narudia kunyumba na loti ndoto na lota ndoto papa na ngatiki mokili baba anaacha dunia bengi papa na nga na telefone namuita baba nalobi papa zala prudent namuita baba namwambia pardon nga tosengani na yo tozwa chance ya kovanda na kiti moko te pardon nye mi na kuomba ekoko créer ba problème inaweza leta ba maneno bato bayina yo batu benga bakupendaki bakoko profiter na sima ya pardon nga na oto uti kosenga bashi profiter nyuma ya pardon yangu basala yo mabe juba kufe mabaya baseme mie pona nini juu ya nini papa na nga de la façon d'église munene baba yangu de la fois kuna kanisa kubwa sana eza ko epate changu mobimba engelo na kamata contrôle ya changu yote asa parmi l'église minene na changu iko parmi bakanisa kubwa kubwa ya beaucoup de serviteurs de Dieu basepelaka na iko na watumishi wengi wenye wafurahia yake naye bato la biso bandimi balasemaka alibanyanganya watu siko baninga ba profiter na assassinat moko balitafuta kuprofiter nyuma yangu na papa se protéger baba ujikinge kwa bimanga ite juu shitoke mimi biloko yango pe yango esalameli ya Gabi maneno yenye njo inafaishika kwa ya Gabi na Diane esi basenga na bolimbisi beshaka maliza maneno yote beshaka uwa yote kuna biso akufi balobi zaye wakati ndugu yetu anafariki basema yeye yango na mokili njo kudunia esengeli tozala prudence inaomba tukue prudent mama Kapash zala prudent inaomba tukue prudent batela mbanga cha ntivol ozoyoka uko nasikia tata apambola Mungu awabariki eloko na koloba pona bango makasi enye nipasha kuambia njo ile nalobi yango bien uratanga hizi sia na nini sia poka kwa na nini ukuratenga hizi jamais olela no na motema maboya akoloba jamais jo kanga biso na photo tala ndenge ebima motema eza makama motema bato baza awa tena awa iko mambo ya batu benye biko hapa olopena logo bamibala bakongolais nde baloba mama na bana za te boli kokotisa tozoloba ata yoka jo baprofessionnel biko hapa nabete oli solo oyebi bosa siko ekiri tozoya na émission jo awabia soso dadi yoka jo
biloko moko na lia na nini na kimbuta bazu misulu sexy bazu ngombe bache taba bache ngumba en tout cas gupo na yoka biloko na kimbuta nanu na yoka guwa na bilo beba garçon congolais so linga mwasi en tout cas chérie plaisir non na ko place musu na ma place na zolinga na ba parole na bakisaki loko moko nzamba bomata moki totikala ka ngana yo soki na bala pesa occasion soki na bala en tout cas maman avant na bala avant comment ko regretter pesa ngata chance suka soka yo koti na vina na bomili bala mikoro na soka mala goûter lukuta ba bombe bo cha déjà Maka pash na po chale boko na lipeka na yo. Te. Na ngena chande de fani. Chakuna. Tu fais batato. Torudie. Wana notice na bango ke bara bango. Te chato fa ke bito ile. Toko matumishi. Swahili na whisky. Toko bango. En tout cas, Tema lelo ezali nani akoki kobokola mwana nani akoki kobokola mwana te lelo thème na biso yango wana pour ba mama ebele bana difficulté wana pesa nzele na yo tika muswahili avanda ukwatafuta kuoa Muswahili alinga koloba te po banga présence na nga moko kuta na couloir te faut parole motomeshi nga ba botola nga basi bomo alinga botola nga yo motomeshi fata nani akoko bokola mwana to nani akoko bokola mwana te mama Kapashi kola pambola yo amen. Nani anaweza kulinda mtoto bien nani awezi kulinda mtoto? Kobokola mwana, kulinda mtoto, kozala na mwana, kukuwa na mtoto, kobota mwana, kuzaa mtoto. Epesameli mutu nyonso te kobota haikupatiliwa kwa mutu wote azale kasi mutu oyo aza na matrice na libumu na ye me mwamuke mwenye eko na matrice kumwili yake akutana na semence te ashikutanike tu na semence. Soki akutani na semence na ba faux periode wakati yoyote twenye atakutana na semence eko riske mwana aya na mokili atariske apate mtoto kudunia. Siko topesa ba principe ndenge nini ya kobokola mwana. Metulete sasa ba principe namuna gani unaweza kulinda mtoto. Nazala nanga mutu ya ba problème na yebi pe ninga kobokola mwana. Nalikuwa mutu wa maneno menajua gisi ya kulinda batoto. Ozolanda uko nafata troublement kwa koti na minute ona mboka fujo mwana ngasa kui wakati muinchi ona ko papolela ngo penza batu bebe surtout na église engeta tuma ni wapike sana surtout kacha kanisa na ko beta bato lolengi wana na pika watu wanamuna hiyo na papoli yo na kupika na nyati yo na kukanyaka na kwesi yo na kuangusha okota to hospital uingia hata kwa hospitali bale kauki mutoni na kauka bambisi ya minene babimi basamaki kubwa kubwa banatoka vimba na soko vimba na vimba kama utavimba pasuka soko pasuka pasuka kama utapasuka okosale loko au utafanya kitu eloba jibe mpiana ilisema papa sheri mobali ya pembe mwanaume wa kiana miliki na biberon miliki kati ya biberon azalaka na besoin ya mapate akukuwa na lazima alipa kasi mokolo batiaka ina kopo mesiku balimutia ku gobelet esengaka mapa iliomba mapa ikuye ilikoloba ete bana bakoli inaomba kuonesha hivi watoto wamekomala papa Lutumba sosola yango baba Lutumba uiseme tena souverain akoli jibe mpya na megua mama Kapashi mutu ayana mokili mukolo
azate. Mutu mwenye alikia kudunia mkubwa haiko. Atako ne bandeli ya mokili. Ata mwanzo ya dunia. Nzambe a se présenta ki te ye moko malamoko mukolo abaniko kela batu. Mungu akujitia yemwa mkubwa anaanza kuumba watu. Waneza formule otokangi. Iko formule nge tunafunga. Mweto kota na bonzambe zate. Mweto ingia ku spiritualite haiko. Soko koti makasi na spiritualite. Kama unaingia nguvu ku spiritualite. Ndoko mona makamu na yo. Njoo utaona maneno yako. Jésus Christ abotami na nzela ya bomama. Yesu Kristo alizalika kwa njia ya umama. Tangu abotami, wakati amezalika, abandaki bubebe. Alianza utoto. Ezala ba profete baleka. Ikuwa te ba profete kubwa kubwa benye balipita. Ezala batu nyuso tozomona bango lelo na ba reya likolo makasi. Ikuwe watu wote wenye tuko tunawaona lo yulu sana. Baleka na bumwana. Walipita ku utoto. Na France. Toleka na bumwana pweza la France. Tulipita ku utoto juu kwe France. Na États-Unis mutu nyonso aleka na bumwana. Kwa États-Unis mutu yoyote alipita ku utoto juu akuwe. Poto zala oto zali. Juu tukue leo yenye tuko. Toleka na bumwana. Tunapitaka ku butoto. Kasi na kati ya bumwana. Me kati ya butoto. Nini yela kabiso? Nini yenye natukuyaka? Mwana tangu abotami. Wakati mtoto anazalika. Inconscient 100%. Iko inconscient 100%. Soko zi mwana bebe. Wakati unaona mtoto kidogo. Upesi baba abokola ye. Unampatia baba amulinde. Lokola baba za mutu alobaka te. Kome baba eko mutu mwenye asemaki. Mwana ko rate ba geste ya maloba. Mwana mtoto pia atakose ma geste ya kusema. Mwana po aloba. Mtoto juu aseme. Akoko banako yoka. Ataanza hata kusikia. Pourquoi mwana botami na États-Unis mayebika anglais? Jua nini mtoto amezalika États-Unis anajua tu anglais. Akuti ba parents bazoloba anglais. Jua alikuta wazazi wiko wanasema tu English. Akuti ba parents bazoloba français. Alikuta tu wazazi wiko wanasema Kimombo. Akuti ba parents bazoloba Swahili. Anakuta wazazi wiko wanasema tu lugha ya Swahili. Akuti ba parents bazoloba munoko na bango soi-disant ya mboka. Anakuta watoto wiko wanasema langue yabo ya kuzaliwa. Jésus Christ asekwisi mikolo misatu. Yesu amezalika tena nyuma, alimefufuka nyuma ya siku tatu. Elimikolo baboye. Inaonesha kusema ya kwamba education ya mwana, education ya watoto tope kokola ya mwana, ubie kugua ya mtoto akozwango pe bisika misatu. Ataipata fashi tatu. Je suis très intelligent. Niko mtu wa elimu sana. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Na mboko yo. Mwii inchi. Soki tolobito fongo la Bible. Kame naomba tufungule Biblia. Mtu azate. Mtu haiko. Jésus Christ akufi asekwisi mikolo misatu. Yesu anakufa amefufuka nyuma ya siku tatu. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Zala mokonzi ya batu mnoke mokonzi ya mbongo. Ukue mkubwa wa watu eno mkubwa wa makuta. Mokonzi ya batu. Mkubwa ya watu. Soka kwei. Kama naanguka. Batu bakoya kotelemisa. Batu batakia kukusimamisha. Olinga kozala mokonzi ya mbongo. Woli pendo kwe mkubwa wa makuta. Mbongo. Unapenda makuta. Mkoloko kweya. Siku yenye utanguka. Mbongo kwa kutombola yote. Makuta haitaweza kukunyangula. Linga muninga noko leka nyoso. Penda mtu kushinda makuta. Landa biloko na nina binisa mama. Fata maneno nataka kutoka hapa. Education ya mwana. Kufundisha mtoto. Ezobana na kati ya famio ya botami. Inatoka kujamaa yenye amezalika. Ba responsable bana baza mama Kapashi. Wa responsable ya watoto. Mingi ezalaka mtu aboti yote. Haiko mwenye alikuzaa. Ezalaka mtu aboko liyo. Iko kwa mwenye anakuguisha. Kwa mtu ya boti yo. Mwenye amekuzaa. Akoko nyatoka bona lokolo histoire esili. Anaweza kukanyaka tu hivi na mara moja maisha. Parent ya mwana eza moboko li. Muzazi ya mtoto iko mwenye kwa na muguisha. Wana esika ya liboso. Pale ni ya kwanza. Ya mibale. Ya pili. Landa bien. Fata. Église. Pale kukanisa. Po mwana ezalaka na bandi classe te me bazo meme deja wapi? N'église. Mtoto anakuaka aanza masomo meko anaenda deja kukanisa. Ya misatu. Ya tatu. Esika mwana zotangela. Iko kwenye mtoto kwa enda kufata sasa maele masomo. Mwana koko bebe la pe na kati ya famille. Mtoto anaweza kuharibika kujamaa soki famille eza mabe. Kama jamaa iko mbovu. Tobanga kombo ya église te.
ogope jina ya kanisa. Mwana akoki kobeba pe na kati ya église. Mtoto anaweza pe kuharibika kati ya kanisa. Baba tusoki bazoka kombo église. Juu watu kama wiko nasikia kanisa. Bazo mon église eza spécial. Biko banona seko kitu moya grave. Combien de bana babebi na kati ya église? Unajua watu ngapi watoto ngapi wanaharibika kati ya kanisa? Nana yebi yango. Mimi najua. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Ngana kuela ba problème belé na vie. Nalishaka fiwa maneno mingi. Naza mutu ba problème na vie na ngai. Nalishaka fiwa ba misiba mingi ku maisha yangu. Okay. Mundu kebadi. Lobana no loko wana mama. To contrôler ba mo ezobima. Poto ke na matebe batelelo. Tuko kati ya na bibo e mateya ebe bate lelo. Tuko kati. Na lobi ko baby mama oki biloko na zolo beza très puissant. Na toyoka. Ko baby selanga mateya te. Tuko kati. Mama Kapashi na émission lelo na go beta ye na misu na yo. Lobana lelo kwa na ya lobi. To contrôler mot par mot pour te évoluer. Tuko kati ya lobana nga na lobi. Ngana muza muto na kwela ba problème mingi loba mama Kapashi. Ngai na vie na sa muto na kwela ba problème mingi. Mie mu maisha yangu niko mtu mwenye lilishaka fiwa musiba. Ba problème mingi ya msoi na tsai ya ngwana. C'est problème. Ba problème mingi. Mie mu maisha yangu niko mtu mwenye lilishaka fiwa misiba mingi. Ezo ke ndenge mona mamba kesi basali. C'est yo talagi o bana classe basalagi. Bon nga na para na ta na fona yeba lo ni bana basali. Zela. Na leki. Église baby si bana belé. Kanisa niharibisha watoto wengi. Mama Kapashi. Mama Kapashi. Ezana ba serviteur de Dieu ba teya biso na mboko yo. Iko na wengine watumishi walitubiriaka muinchi. Poto kokani ba vie. Juu tunafatana ba vie. Majorité ya ba serviteur de Dieu ozomona lelo bazana kombo awa na mboko. Watumishi wengi wenye leo muko munoa biko na jina muinchi. Ce sont des pauvres et ce sont des villageois. Biko kama villageois. OK. Baza ba villageois baza pe ba pauvre. Biko ba villageois pe biko ba pauvre. Na pauvreté na bango mwile umaskini yabo akutinga pe pauvre. Ananikuta pe maskini yoka mateya. Fata mahubiri bien aimé nzamba kotombola yo. We Mungu atakunyangula. Bien aimé kotala vino ya lelo te. Usione maisha yako ya leo. Bien aimé tala vino ya lobi. Ngalia maisha yako ya kesho. Mama Kapashi na ngula na mateya oteka. Fata mahubiri kesa s'il vous plaît qu'on se distracte. Ushingie mubitu ya ovyo ovyo. Siko le meme mosala nzambe wana. Le meme mutumishi ule alongwe Kongo. Anatoka kuinchi yetu. Ake Europe. Anaenda sasa Bulaya. Kuti munyoso zolala na ndaku ya kitoko. Anafika kule bato tebi kwa lala kumanyumba bien. Nzala mutezo yebana. Nzala ya mutu ejulikane. Sikoyo. Sasa akomi kotala. Anakuwa naangalia. Bano bazoyela ngana teya. Batoto bikwa ni kuyani bahubiri. Esuka kana liloba nzambe tona kota tinaka. Aishie tu ku maneno ya Mungu bien de teaching ya bitu yote. Batu bakokomela yo. Batu batakuandikia. Na Amerique. Na Amerique. Na Europe. Europe. Eza na bandeko bele basambela ba lisuste. Eza iko na wandugu wengi wenye habaombake tena. Na mwasi na bana silika. Balishaka toka kumakanisa na wanamuke na watoto na bisilani. Atuwakataze kuomba. Talande eglise oyoko kota. Ngalia kanisa yenye utengia kwayo. Oyeba eglise nini ngana kokota. Ngalia kanisa nini yenye mita ingia kwayo. Okota eglise ote kubakisela ba problème. Ushingie kukanisa yenye takuongezea maneno. Okote eglise moko kanagite ebakisela ba problème. Unaingia kukanisa yenye ukuwaziaka kumaisha yako na kuletea maneno. Nakuya sasa mwana esengeli boboko la ye. Mwana naomba mumulinde bola kisenzela nzambe. Mumuoneshe njia ya Mungu. Bomema ye pe na école. Mumpeleke pe ku masomo. Tobani siko moko na moko. Tunaanza moja kwa moja. Famille éduquée mwana bien te.
jamaa haikumuonesha mtoto vizuri. Pesa mieux placé kwa baby sa éducation à mwana. Iko pe mieux placé kwa kumpatia mtoto éducation mbaya. Finga mingi. Inakuta wazazi wenye wanatukana sana. Ekuti ba para bempoli. Wazazi wenye wiko wako saadabu. Papa na mama ko swana ko bunda ko finga na ba bêtise. Baba na mama banasemaka maneno. Loba na kosi papa. Sema mimi na longo. Mtu alibandi. We mtu akichwa. Papa libumu loba na kosi. Baba watumbu sema. Ofinga ka mama na misu abana te. Autukanake mama mbele ya batoto. Mama. Ofinga ka papa na misu ya bana te. Au mujibi yake baba mbele ya watoto. Poazwa mukanda na nzela na yo. Jua pataka barua munjia yako. Obunda na misu abana. Unamutukanaka mbele ya batoto. Bilo kwa ndako epanzani. Bitu ya nyumba na sambalana. Ozomuna éducation mwana nzozwa. Ngalia éducation mtoto kwa na. Akobima na ngotili. Anaenda na oti nje. On a raison d'aditer. Na kati église. Kati ya kanisa. Mama. Ezana bana. Iko na watoto. Oteli mwana 12 ans. Unaangalia mtoto wa 12 ans. Oteli mwana 14 ans. Unaangalia mtoto wa 14 ans. Yo moko bandiko luba. Ngapi na famille na ngai bana 14 ans na 12 ans bazali. Mimi niko na watoto wa 14 ans na ya 12 ans mujamaa yangu. Toza na sorte ba soso moto benga ka soso a Congo na soso a Pondez. Ikuku ya Congo nde ya wana ya mboka. Na kuku ile ya Pondez. Moteli na famille lobite bana bandeko nanga bazokola kalo kwa ba soso a mboka. Uko naangalia mwa banduku yangu biko wagwa sa. Moteli na ba famille ba voisin. Ngalia sa kujamaa batu bengine. Bana bazokola lokwa ba soso a Pondez. Batoto biko banagwa sa kuku a Pondez. Église bolimi. Kanisa mutusame. Otali mwana mbuma. Unaangalia mtoto mbeku. Otali mbuma. Unaangalia mbeku. Okoiko kanga motema te. Aweze kufunga roho. Elingi koloba te. Aioneshe kusema ya kama yobi mana mwana wana. We utoke na ule mtoto. Mwana ye église. Mtoto anakia kanisa. Mwana eko luka éducation. Mtoto anakia kutafuta. Mwana eko luka lolenga ko bongisa vina ye. Anakia kuangalia komata tembeza maisha yake. Ndio komona. Njoo unaona bakambi église, waongozaji wa kanisa bakomi kobimana mwana. Anaanza sasa kutoka na mtoto. Mwana timbeli mokili. Mtoto anakomprendre dunia. Mwana bebeli na kati église. Anaharibika kati ya kanisa. Ba pasteur osomona baboma makambo ebele na mitema. Ba pasteur bal benye oko na balioka maneno mengi ezolekela na kati ya permanence. Anakuta vime kwa pita mu permanence. Balobi permanence ezesika mutu aye komi koti santana bonzambe. Permanence eko fashe nye mutu anakia kujingiza kati ya bumungu. Kuna biso batu baleke bele. Anangalia kwetu kuko batu nazoko akosambela te. Siweze kuomba kabisa. Kata kosambela na permanence. Niki ata kuombea ku permanence. Bo permette mwana moko ya mobali ayambaka ba fille na permanence. Mulitikaka garçon mo apokea yake. Pesa ye charge ya président jeunesse. Mulimupa charge ya la président jeunesse mobile modèle asasibana. Ngalia sasa président jeunesse ile modele kwa natembeza watoto. Mimi na kati ekodime. Mule mu ekodime mu. Ozoka nzembo. Ukwasikia mu. Ekodime bongo la motema. Ekodime bongo la motema. Na kati ekodime. Kati ya ekodime. Bana bakomi des vierges. Batoto banakuwa des vierges. Mwana bebi na kati ya kanisa. Ekodime na kati ya église. Kati ya kanisa. Toleki toyesko na clôture. Tunakia sasa pale kwa kumalizia. Ozolanda. A part Rwanda na bombi lisusu eloko moko pona kobakisa likolo. Na ongeza tena kitu moja kuongeza juu kwa mtoto anaweza haribikia. Mama Kapash. Mama Kapash. Naleli. Nalia. Totinda ki mwana na école. Tulituma mtoto ku masomo. Po balobi lelo soko tangisi mwana te. Juba asema leo kama ukusomesha mtoto. Eza lokolo boti na yote. Iko samonya ukuzaa. Lelo mama Kapasha zuya mbabiso na bemission. Leo mama Kapashi kwa tupokea ku bemission hivi. Kwa vanda ki na bande l'école mama. Jua likala kuba ya école. Nazala kasoko zolo ba français. Na kwa kama uko unasema Kifaransa. Oya zolo be la François yeko leli yango wapi. Hii kimombo yako anasema alifata wapi? Ibote salaki musala. Juu jamaa ilifaa kazi. Mama salaki musala. Mama alifaa kazi. Kende kuhebisa mama lelo na tindeli embote. Wando mwambi mama. Mama Tony. Mama Martine. Mama Martine. Yobe tindela mama Clementine mbote. Mama Clementine Gamba. Mama Clementine kamata jambo. Yebisa mama. Tindela pe mama Olive Lembe Kabila mbote. Umutumi pe mama wa roho jambo. Mbote. Okende ko matana nini? Singa wana. Totenda ashiku singa. Aigle. Sa aigle. Na China. Wawa. Na papa. Landa. Nazolanda. Fata. Landa biloko na ina. Nazolanda.
kokotanga mingi na distraction na comprendre totini mwana na kelasi tunamutuma mtoto kumasomo ayekola alphabétisation ende ajifunze sasa alphabétisation atanga ba conjugaison aanze kujifunza ba conjugaison mwana koma mutu amayele mtoto akwe sasa mutu wa elimu mama kapashi biloko ezoleka na ekolo kondima te maneno eko napita ku ekole autetika biloko ezoleka na ekolo maneno eko napita ku ekole autetika kondima te autetika biloko bano bazosala maneno yenye watoto iko anafanya mona yengwe pa Messi baliona kwa Messi nazwe biso vérité niko nakwambia ukweli Messi pas okene musika te Messi aende mbali kaka na bana na bino kubale bale tu batoto yenu otindeli bana lobi misuni yango eyaka te unamutumia batoto anaona nyama yenyewe kuyake inakuya kosala baje na baprofesseur kufanya baziaka na baprofesseur mboka oyo nchi yetu hii soki olandeli mwana te kama kufuatilia mtoto mwana bebi mtoto ameharibika mama oyo ezoleka na primaire eza mukie yenyewe kunapita ku primaire ko kidogo oyo ezoleka na humanité eza mukie yenyewe kunapita ku humanité ko kidogo oyo ezoleka na secondaire eza mukie yenyewe kunapita ku secondaire ko kidogo bongo ezoleka na bauniversité yenyewe kunapita sa ku université kuna ne grenade mwana esa yekola nyonso mtoto shaka jifunza yote filme nyonso ya sekeseke mwana esa salango na université mafilme yote ile ya sekeseke mtoto alishaka iona mama silabis oza na mbongo ya silabis te pesa nzoto hauna makuta ya silabis unaleta mwili pesa leta mwili epesa mela yo utupatie bakupatia na wewe wana bazosasa bana baba bale bakubwa biko lelo tozomona mwana ye na musala wakati leo tuko tunayoa mtoto na kia kukazi mwana yebe eloko te mtoto ajue kitu mama oyo eza plus pire ya makasi enyeko sasa nguvu sana quartier oyo ningo bokolela mwana quartier nyo nataka kukuguishia mtoto oyo eza très important enyeko ngufu tala bakartier nini obino bokobokolela bana kata gani enye unataka kuguishia mtoto yango nde eza très important enyeko ya muhimu ngalia makata gani enye unataka kuguishia mtoto bakartier oyo koko bokolela mwana ngalia makata gani yenye unataka kuguishia mtoto mwana Swahili ya wapi ya bora Swahili ya partout ya partout Swahili wana ya wapi bora babie zaka na bakati ya Swahili ya bora bora ndaza na babetizi makasi on dirait bora est-ce que tuko asemea mabetizi ou bien tuko kati ya musa kazi yenye tuko tunafanya kitu yenye eko ya lazima na quartier uangalie makata yenye unatafuta guishi yako mtoto azara pendo quartier oyo kobokolela mwana kata yenye utaguishi yako mtoto bakartier makata mwana kokolela na bakartier ya Gombe makata ya Gombe nye mtoto ataguia kwayo surtout kokola ya mabe mwana kokolela na bakartier ya Kingasani sasa kugua mubaya mtoto atagua kumakata ya Kingasani bakartier ya Kitambo kumakata ya Kitambo ezo salon ndenge nini tuko twarudilia tu surtout plus pire kobokola mwana na ngaba te na bakartier wana enyeko ngufu shiguishe mtu kumakartier ya kumakata ya ngaba bakartier ya ngaba Swahili tuko kati ya mahubiri tuendelee na mahubiri mama Kapashi landela na mo wana surtout plus pire kobokola mwana na quartier ya Kisensu-te surtout enyeko plus pire usiguishe mtoto kumakata ya Kisenso soko kei pe na quartier Ngaliema balobi komeka te kama unaenda pe kumakata ya Ngaliema usipime
balobi na quartier oyo pena balobi lemba pe kuna komeka te kata ya lemba usipime quartier salongo makata ya salongo usipime babi lingwala somo pesa sa kulingwala ndio tena mwisho makata yote ya lingwala usipime nazana ni kuti toke ima tuendelee na mobile Ngalema kutu donc kumakata ya Ngalema njo maajabu tena kwa kuguisha mtoto hata na bakatu ya bama kampanye wana hata kumakata ya makampanye biko vile vile na matabia mbovu tu c'est ça yango yango nazo ningana yebeza Swahili ya Kindu ya Uvira ya Tanzania to ya wapi yote ni Swahili tu unaweza ita Mukoba unaweza ita kata yote ni Swahili tu abinyo ya partout ni Swahili siko mama Kapashi sasa mama Kapashi ozoboko la mwana na bakati ya pasi alia kabiente uko naguisha mtoto kumakata ile ya ovyo ovyo kisha akulake muzuli ozomone sika mwana kobebela uko na kwenye mtoto ataribikia eloko ebomi epesi pasi lelo na bana enyele natosha maneno mubaya kwa watoto oye koboko la mwana unakia kuguisha mtoto na bakatier o eza na nzala makasi mwana soki ali atondi ta okene kosala buso balibanda kumakata enye iko na njala sana mtoto kama akukula anakwenda kufa bitu ovyo ovyo kuinje ozomona mama Kapashi njoko naona nde kote wane salaka pasi makasi ikwe nafaa ovyo ovyo sana mwana azali ko reflecter libota mtoto ikwa na reflecter jamaa yake mema mwana na yo na eglise ya malamu mema beba mtoto yako kukanisa ya muzuri landela mwana na bekola zotanga fatilia mtoto kumasomo nyeko na soma pesa mwana education ya bien na ndaku umupatie education ya muzuri kunyumba mwana alia atonda mtoto akule asibe mwana alia atonda avana na quartier ya malamu mtoto akule asibe aikale kumakata ya bien mélange mwana alia atonda avana na quartier ya bien mtoto akule asibe aikale kumakata ya bien mwana alia atonda na quartier ya bien mtoto aikale akule asibe aikale kumakartier ou kumakata ya bien c'est mise à notre quartier c'est mieux au tchangoga quartier poto lobake quartier batu bengine batasikia batu banazoea makata ya salela kabana na yo wenze ya bien balia batonda pe chabango na ba quartier ya bien mama wafaishi yake watoto yako masoko ya bien juba kule basibe baikale pe kumakata ya bien mélange kata matia mama ok matia ne vandi place wana ce n'est pas possible wenze ya bien atonda mama awafaishie watoto yake masoko ya bien bakule basibe juu baikale kumakata ya bien est-ce que papa na biso Zoé ayebi Kiswahili nakomi na soni makasi nasala ata 3 mois namoni initiative plus bazobenganga lisusu teza moto oyo eske bitu tuko tunasema iko na probleme na initiative tuko tunarudilia bitu yenye uko nasema eske biloko zolobeza na nzela eske biloko zolobeza na nzela ndeko yote tuko tunasema iko mumustari tuko kati ya soko c'est-à-dire masoko kama inakuwa kuwingi tuko pale pale mukoba ubie kata kama inakuwa kuwingi ni mikoba ubie makata tuko pale expliquer bango nano expliquer bandeko no baswahili mama pozo bima lokwa netinga na komi ko yana batu na TV ko babimisaka ba mwa ba bêtise po ngai bankambo ya zoloba e concerning te yo moko expliquer bandeko no baza na Tanzanie no baza
na ba o baza na Burundi na Katanga, o baza na Lubumbashi, o baza na Goma na Bukavu, o baza na Uvira. Bayoka bêtise ni londe ko na bango moko. Azo bimisa na munoko. Expliquer bango. Yote ya Uvira, ya Shabunda, ya Pangi, ya Mwenga, ya Walikale, ya Kalima, ya wapi wote wanajua ya kwamba ke bitu niko nasema iko kumostar. Na kama nyinyi mnasemaka bêtise, shikwetu atusemake bêtise. Bitu yote iko kumostar. Po ba Swahili musunde tozo fonde yango. Tuko kumostar. Swahili ba fonda kate mama. Soko komi ko fonde Swahili. Ya Mswahili wako na Cesar yango mama kapashi Cesar yango. Iko lugha utukufu au ni lugha utukufu Est-ce que nakumbuka juu ni fe nini? Shita kunya maisa tuko mumustari. Mai msweza wana. Hapana. Mela. Tuko kati ya mahubiri. Mswahili. Mama afaishie watoto yake masoko ya bien, bakule basibe juu balale kumakata ya bien. Awaikalishe kumakata ya bien juu wapate edikasyon ya muzuli. Wana kasi bana teboy. Toyeto lo mapona bana, mais biso mungo sito baniko bebisa isusu bana. Tuko tunasemea bien juu ya watoto. Tunasemea bien juu ya watoto. Te mama kapa toyeki ote ya banani. Temo yo pesa itote ya banani. Bana. Poto moni buzo bana te. Tunasemea watoto pia vile vile. Siko bana ko bana ngoba bana ko mona biso mungo to bani suko lo ba bêtise. Tunasema watoto mama wafaishie masoko bien, awapigie bien bakule basibe juu baende kuikala kumakata ya bien. Wana bazana bilamba te na nzoto Est-ce que mambo ya kutosha manguo kumwili pale iko? Tukata ba remerciement. Dadi. Tuko kati ya mahubiri. Swahili azo concorde Bible na mukase. Est-ce que baka Goma pena ba yebi makambo zoloba? Batoto yote Goma na Bukavu penza. Mama sala wenze bana balia batonda afani sa mwana na bakarcha bien. Tope na ekolo na ya bien. Mama afanye masoko. Batoto bakule basibe abekalishe kumakata ya bien juu kupata edikasyon mzuri. Kati ya mahubiri tuendelee na mahubiri. Ndeko na ngayo za bêtiser makasi Est-ce que tuko sema bêtise hapo bien tuko kati ya mahubiri. Mama afanye masoko bien, apike chakula watoto wakule wasibe. Juu aikale kumakata ya bien. Est-ce que ça yango? Est-ce que ça yango? Bitu yote tuko tunasema. Ochaye na ekolo ya bien. Na quartier ya bien. Umutie kumakata ya bien. Akule asibe. Fona tuna JP Kiss Kiungo. Mais JP Kiss. Nandiaye. Yé pas Mswahili. Oui, photo tuna. JP Kiss Mswahili. JP Kiss Kiungo alobango. Na papa mkarai balobango photo. Utamuuliza ingénieur de son JP Kiss atakwambia ke tuko mu alobango makasi. Photo tuna loko. Tuko mu droitier. Mwana zalana. Na quartier bien. Mutoto aikale kumakata ya bien. Aliatonda. Akule asibe. Yope kamwe. Est-ce que kuko kitu akushangaa pale? Tuko kati ya mahubiri. Mabanga la msala batasida fnaoya. Tuko kati ya mahubiri, tuendelee na mahubiri. Tika te ndeko na ngai. Tika loko wana. Kolinga te likamonga na sepe na ngoto to continuer sisu kwa mahubiri. Kweto mahubiri nini? Tuendelee kati ya mahubiri. Tuendelee kati ya mahubiri nini? Eloko yo lobe sana nzela te tuendelee kati ya mahubiri. Est-ce que kuko kitu ya mahubiri okwendela ngondeni? Dadi chala. Batu bakomo nkasangana komo ya vendre la bêtise aliko na bino. Est-ce que tuko sema bêtise obie tuko mu mustar? Oh, boni weko. Tuko mu mustar. Et non sonné ma bien ma casse même na miso abatu. Et comme il m'a invité na yo, ba ozo ya m'a invité ben poli. 4 langues. Ba on va négocier va changer de dictionnaire. Tuko kati ya mahubiri. Mwana lia tonda wenze. Mama afanye wenze. Na pesi yo parole itende kona ngai. Mama afanye masoko. Batoto bakule basibe juu baikale kumakata ya bien. Baendelee na edikasyon ya mzuri.
Ils est-ce que tu babysit des bana. Vous comprenez, hein, maman? Tu y es, mais tu babysit les sous-bana. Na regretté, hein? Tu ko kati ya maobiere. Vous avez mon peu sa chancité. Naban na prince Sasa. Les sénateurs en vie. Non, il y a pas bon. C'est vrai ça. Oh. Non, il y a pas bon. Qu'on y a peigné sauté, hein, maman. Na koye bakuna. Yo binga za kamta pole. MC leader. Mama Kapash azuya na Jobour. Tika diriba yaka na Jobour osala ningo salaki. Koti se magasin. Be pasola. De matama libanda. Ba string. Azwa yango MC leader tata pambola yo. Na bosanité Prince Sasa. Les sénateurs en vie. Mbongo esilaka te. Mama tano lo ba sénateur en vie eza lokola pa na yende mbongo esilaka te. Prince Sasa. Molonga ni ya mama Cynthia. Mama Ndoi. Ndoi. OK. Na oyeba bon. Okoyeba bango, bango pe bakoyeba yo. Biso ba bossa mboka. Prince Sasa. Collègue na bossa mboka zoya. Na yo ka soni tie. Po gangi bango. Po soki bossa mboka le bien. Ngai peli kokola mboka. Na kolia bien. Toujours. Mama Kapash. Na sombaki déjà pas fait ozanga monter. Non, ya non. Na bengi ba prêtre mais. Te nga prêtre ba katani. Te faut la sentir. Yo ba bazati na sida. Ah, tout tante ka ke mama. Na sombi pas. Oh, c'est la monter. Monter babi monter nango. Exercice moteur. Monter. Kulingala ezaka monter. Na ngami to ka cher. OK. Nataka nani ya kosombela nga monter. OK. Na otindelo ba photo nango hein. Tinda. Ochana. Ba peso su Caracas. Tinga mona somi Caracas na nga na ndenge na ngai. Po Caracas nga mona somi na talitola César. Kitoko. Na boyo pesa nga Caracas. Mutu kekenga la tikali na nase. Wana to koyoka na te. Na pesa sko patron na ngai mbote sika na salaka. Mohamed Moleka. Le seigneur de la ville. Molonga ni ya mama Charity Moleka. Na koma ko sala kuna. Omeka ne na gangi boy. Papa le bipo bela tolo te na chenyo sa salaire. OK. C'est bien. Et puis ba lobi salaire rango mutuna ndenge na ye. OK. Mama Charity Moleka zo futanga na ndenge na ye. OK. Papa Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, na ndenge na ye. OK. Merci. Fondation Moleka, Maman Charity Moleka, nzamba batila yo. Banana botama. Mbala liboso na tanga kombo mutache la yo sa salaire. Moi c'est moul nanda kwezanga ezati. Jimmy Belaou. Bango bayoka na gina lipasa bambongo. Ke bakosomela ngamu mutoka. Ngamo kesina sombi epave botinda ngambongo ya monter epa ya mama Cynthia mama Kapash. Jimmy Belaou mbela yango wana. Suka. Soki na tambo na mutu ke pola soni ya Jimmy Belaou na lipasa bambongo. OK. Po lipasa bambongo apesa kanenge yeso apesa yo 1000. Et vous avez 1000 à pamba tezo du malko moi na bota mimo moko. Fois cha 2000 pour ça la bana babota mima ma passa. OK. Nzamba pambola Jimmy Belaou na lipasa bambongo. Trésor Mouchi asenga kinga numéro na yo na tindaki. OK. Est-ce que et ça tindi? Té. Nanuté. Trésor Mouchi pardon. Boya mbelanga maman Cynthia. Maman Kapash TV. Kapash TV na kati Afrique d'ici. Pardon s'il te plaît. Ngana zui contre ta na tindeli bino kaka mama ni mama Kapash. Aya kotala bino. Trésor Mouchi pardon ko kisanga sonité. Siko ba ki sa toujours sonité. Toujours essayer les mbaba sonité ka. Yoka. Maman Kapash. Okutana na double nationalité. Zino ça fait là. Double nationalité. J'espère double nationalité à Kozoyo. OK. Double nationalité. Pardon. Si on peut si maman Cynthia 1000, chaka 1200 pour 200 salaires.
pardon double nationalité ye penza accepta ndima na ye 50-50 tata pambola ye double nationalité Stéphane Mabila pardon yambelanga mama Kapashi Jobour makambo Stéphane Mabila Kaska Sereka ato kipaki ngaite kipe mama Kapashi na restaurant c'est les champions na les champions ba na bango eza les champions kuna pa Kaska Sereka na tala mona mobali wana sika telema ngabi Jobour mibala kitoko mbinga tata pambolo Maître Kayen yamba mama Kapashi Maître Vandam yamba mama Kapashi acteur à film Clôture makambo mbongo Yannick Kinia Clôture te atana liate naza sir un jour atana liate naza sir un jour na rolia acteur à film acteur à mbongo Yannick Kinia pardon koyokisanga soni te papa tanga na yokaki soni mais moi na moi so ayoka soni te pardon Yannick Kinia Rombox acteur à film pardon s'il te plaît papa tanga na yaki na kutaki ozaki na batu moyo yambanga bizala kité pardon tia programme oyamba moi na moi so maman au moment comme nazolo baba osala kane nazolo quelques personnes peut bakoko uta pe dire baba ko yamba ngo po ba yamba yo Otis Massa pardon papa social kita Jobour mbao mama Kapashi abia ko kapena ko tambola te bo sanga na kabo ya ko yambele na Jobour s'il vous plaît Trésor Massa lo boko dirba pardon yambela nga mama Kapashi s'il te plaît s'il vous plaît na sengi bo limbisi pardon bo yamba mwana mwanso awa aza patron bino ba collègue ne ba patron bo yamba la patrona na boy na ngana yo ka soni suka na le ogangira bango pardon bandeko na ngai MK Fox kita Jobour mbam agence de sécurité MK Fox faut pas ça mandolo maman dimanche au sambela wapi église ezako assemblée des saints ya Jobour papa Emmanuel Tumbalobi na yebisa yo il est pas recommandé déjà bato ba koyamba yo pe po ba mona yo kuna na assemblée des saints bo sekana bango ensemble s'il vous plaît maman Kapashi pardon kende église église pe yamba yo assemblée des saints ça peut permission ba pasteur o ça la permission ba pasteur si na peso des journalistes ba ko accompagner baza ba collègue na yo ya musala tricage kuna za la kate nga pata na zo ba tricage mais yo rozwa ma benyo samokina mona el nawo Erzuma pardon bobenga DJ o azaka cameraman na bino ya bien pour permettre maman pour permettre nyonso pour permettre maman Kapashi à sa l'émission na ba musicien Jobour na ba artiste Jobour ayamba pe ba journaliste pe ya Jobour asala pe ba analyse na bango ndenga sala kana Malika maman émission on est mwezo memo Jobour pardon tikana silisa bango s'il vous plaît baza pe na ponctualité ya temps pe ya koya ba moto mais oui zo mo ponga kuna za ki na 6 heures d'ita pamba mais na zui on ka sans reine mutabet 6 heures d'ita pour appeler ça yo sans reine ngala ndima buso ba mama travailler na perte ngaza patron te le roi yo bato ba koyamba yo boko solo la tanke bino na ba patron okoko yebisa muninga na patron monto pesinga yeza muke muninga na patron asali chèque kende ko zona bongo ozomona ngana za mubola yo so matani nga bongo te ngana zo kipete 5 reine 10 reine nyos na ozo akaka po na kokisa na koma na niveau ba patron mais etikala pe le simba te mwana mobali Yuri alobi Yuri afinga lobi l'ité na yebisaki yo nini monnaie de singe mais na Afrique du Sud na kumisaki nzambe pour na zwa monnaie de singe te na kutana kana mwa bato ya se mais bato likolo pe balobi ba koyambanga kala te sikoyo na kokitisela mutu moko akita na Jobour kuna aya koyamba yo Philippe Zamalek yesoka ye achaka monta moko mbongo boy alobi mutu akolongola nga pesi x5 place na ninga kana ngindela yango na lokwa muta mona na te moyena nginda ezati soki kaka mutu amona naka ngana nyaki na ya na komi patron
Ok. Toza na esengo. Mswahili. Papa na Kabila komi général Pete Mataki. Pesa kombo papa. Nakusalimu. Nakusalimu. Mabeka ya kuyala. Mabeka ya kuyala. Polo Lumpumpu. Polo Lumpumpu. Papa na biso. Tukuyala. Tukuyala. Donc Mungu akubariki pale popote penye umepatikana. Pali popote penye umepatikana. Mungu awabariki. PLPO, Papilo qui se perd des orphelins. Père des orphelins, Papilo qui. Mon ami de tous les temps, de tous les jours. En tout cas, pali popote penye umepatikana. Boni mo konza corona. Patron des patrons. Ah, Docteur Jérôme. Docteur Jérôme Mouniangé. Docteur Jérôme Mouniangé. Corona zio. A retraité au dada. Iko minute ya kuhesabia. Minute ya kusabia. Corona adie kwenye litokaka. Donc Dr. Jérôme Mouniangé, Mungu akubariki kwa kazi nzuri yenye uko nafanya. Kazi nzuri wafanya. Boss de boss, patron de patron, gérant société groupe Estella, Raphaël Mungu, en tout cas boss et accenti sana kwa wote yenye uko nafa partenaire numéro 1. Gérant ya société groupe Estella, président en tout cas mkubwa unanikimbizia jina John Sandenga. John Sandenga. Ouais, John Sandenga. John Sandenga. Ouais. Toki no mona ye. Tutaenda kumuona mkubwa John Sandenga, mon général Amisi Kumba Tango Amisi fort. Kumba Tango fort. Papa bazoka nganga pamba pambo za wapi mon général. Kumba Tango fort. Mungu akubariki kwa kazi nzuri. Wana ya bale tu ya msala soda pena. Mon colonel Kisekedi. Ya mama Denise Nyanke. Ya mama Denise Betu. Mungu akubariki pahali popote penye umepatikana. Mon colonel Sege, colonel professeur. Mungu akubariki pahali popote umepatikana. Jean-Jacques Lumumba. Jean-Jacques Lumumba. Ouais. Jean-Jacques Lumumba. Jean-Jacques Lumumba. En tout cas, accenti kwa yote nyoko nafanya jeunesse congolaise kuna kuapporter toujours soutien. Kwa yote nyoko nafaka. Batakatanga papa. Lubumbashi watashi. Lubumbashi. En tout cas, mzee kule kutimie. Est-ce que Lubumbashi ata mutu moko mbongo azata koloba musala nzambe yaka pe kotala biso na Lubumbashi na hotel pamba na Lubumbashi na zoluka mama kutimie Thomas Bizambila ukasikia no kutimie inabakia maneno yako ile de Gérard ne tombera jamais kutimie Thomas Bizambila kutuitishe kule takwa kitu anabande kuzila donc voilà mama mema ngai na Lubumbashi pona ke mona papa pa ene kozonga na Kinshasa na katani mama ni mama na katana et comme il faut faire le Lubumbashi na ndenge na ngai. Merci. Papi Makombele. Papi Makombele. Papi Makombele, le manager Ambila. Le manager Ambila. En kutumia message yako Papi Makombele. Tout quoi préparer tout qui suisema. Papi Makombele, le manager Ambila. Donc voilà. Merci. Paris ne tombera jamais. Assistance à Malika Manyaz. Malika. Merci. Swahili. Merci. Zamba Pamola Malika. Malika benga ngaite. Des sonora. Malika to benga na ita. Zo benga loba ka to kuta nyawa. So amonika to kuta ni pano ambimisi manzaka. Tabo. Todo kabwana. Nina kwenda yoso. Na ebite soka loka sena ko mela masanga mingi to ndenge ni. Na pe mutu na mela ka mingi. Bye. Capage TV. Capage TV.